Bienvenue chez Ursule Botelwa TV. Mbote na balandi nyonso o balandaka biso, mbote na bandeko nyonso oyo balingaka Ursule Botelwa TV. Alors bonjour, bonsoir, wana boyebi déjà et dépendant kaka na air oyo otombe na émission na biso, na air oyo oye ko tala biso. Alors bozalaki ebele o botuna kinga, bozalaki ebele o boyebisa kinga solola na Davina o boyebisa kinga luka oyeba pourquoi Davina azomona na te na Bellevue TV. Alors lelo toye ko informer bino eloko nini o ezoleka o Davina azomona na te na ba film na biso o ezoleka na Bellevue TV. Alors ba fan nyonso Davina en tout cas tolinga bino mingi topesi bino mbote esika nyonso bozali mbote na Vicky Mbui international depuis Cape Town, fan numéro 1 ya Davina Apwa Vicky Mbui depuis Cape Town, bambote na yo Vicky Mbui international. Wana topesi lisusu mbote na Ornella Kapiamba fan ya Davina Apwa bambote na yo esika ozali. Donc toye kopesa lisusu mbote na biso na Francis Mbala Ndoluki, mbote na yo famille bota ya sur mbote na yo fan numéro 1 ya Davina Apwa. Topesi mbote na biso lisusu na Elizabeth Zumba, mbote na yo Elizabeth Nzumba esika ozali boza ebele bafani ya Davina. Alors nakoyi kotanga bino nyonso na émission mokote topesi mbote na bino nyonso Colette Botuli mbote na yo Aimé Florence Kakiese mbote Aimé Florence Kiese esika ozali. Angela Tenga bambote na bino esika bozali. Format Davina Apwa alingaka bino mingi lolenge bino pe bolingaka ye. Alors bafani nyonso Davina alela bino kande bino bolela yango toloba boye. So ezambala liboso otombe na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et ko sala biso kitoko makasi. Tolingaka ba j'aime na bino po esalaka bien, tolingaka ba partage na bino po vidéo na biso ekende musika ezalaka kitoko makasi. Nayebi ke boze bele o bolingaka Davina, nayebi ke boze bele o bolingaka fille o Davina aza douce, moi si moko bien aboya polémique kande to kumisaka ye. Lelo bato bakomi ko se poser ba question et bele bato bakomi ko loba par rapport ndenge bazomona Davina te chez Bellevue TV. Davina aleka na ba film nyonso o eleka na Bellevue TV, en tout cas a participera très bien. Aleka na ba film nyonso o elekaka na Bellevue TV. Ba film euti koleka Davina azalaki te, Davina asukisi na film moko asalaki o akufaki ya ba film wana yes nde Davina asukisaki. Alors batu bakomelinga ebele, bozalaki vraiment ebele ya kokomelanga, bozalaki ebele ya kokomelanga ba message na privé mingi basalaki pe ba appel. En tout cas merci na bino po tozomona ke bolinga chaîne na biso, tozomona ke suivi na ba comédien na biso, suivi na ba acteur ou ba actrice na biso, bozo sala yango vraiment malamu boende tolingaka. Ngana yaka toujours koyebisaka bino soki olingi star na yo tombola ye et non to kitisa. Totombola ba star na biso ezara boye bien tango moni ke star na azomona na te otalaki na émission mo quelque part obengi otuni pourquoi star nanga boye na mona esute no yangonde ezalaka. En tout cas merci beaucoup na bandeko o bobenga kibiso pona koluka koyeba information ya Davina Apwa. En tout cas merci pe na bandeko o bozo sala biso ba remarque na yebisaka bino toujours ba remarque na bino yangonde salaka to améliorer musala na biso, ba remarque na bino de salaka musala na biso ekende liboso. En tout cas merci mingi esalanga esengo esalaka nga vraiment esengo tona monaka na tie émission bokoti bolake bo partager bo commenter ba commentaire mo ya malamu esalaka malamu penza même na ba star na biso tango balekaka batalaka ba commentaire na bino tango bakotaka esalaka kitoko mingi. Na boyaka ba anti-valeur na chaîne nanga, ba anti-valeur baza banani bato bayaka commenter ya ofinga. En tout cas bangonde tolingaka te na page oyo. Page na biso chaîne na biso ezaka chaîne moko ya intellectuel, chaîne na biso ezaka chaîne moko ya bien, chaîne na biso ezaka chaîne moko ya
ya bato baza respect pe bato babangaka nzambe. Alors nalingaka te bato bayaka ko kommentara ya kofinga bato balakisa biso ki impolitesse na bango ke abotama na impoli azaka na impoli partout koki na kofinga tolingaka bango te vraiment na chaîne na biso. Alors bienvenue na bandeko o ba kommentara malamu, bienvenue na bandeko o ba ko aimer, bienvenue na bandeko ba ko partager. Pe na bandeko oyo ba ko s'abonner. Alors qu'est-ce qui se passe entre Belle-Vie na maman Nabiso Davina Apwa? Là je vous signale déjà que Davina Apwa a un problème te na batu. Azala vraiment na problème te. Donc aza mwasi moko babenga sans tâche. Loba yondo za na problème na ye. Mais yo aza pe na problème na kanyango na mutema ne pe na kotisho na mutema komu bwa kelo ba jeton. Azane fi mwa boya rankine, fi moko simple, alingane rankine te wana nde Davina aza. Toyebi biso soki azala bongo et andenge na ye. C'est sa façon d'être. Donc azala bongo mais ça n'a problème na mutu te. Ane fi moko asala vie na kitoko alingana ba délire na ye pena na temps ba délire to mona Davina lela caméra et ye pena linga délire. Alors Davina na maman na biso Belle-Vie ezana eloko moko te lika. Alors to bona biso bo banda ba polémique oh bomoni kutu Davina kuta longwe kuna oh bomoni kutu Davina en tout cas a penza ata likamute ata problème mona bato ya te oh kapena azata na problème te Davina na Belard azata na problème te azata na likampu mo te de problème onde za kwa na problème na Belle-Vie oh aza na problème ata na problème na mutu te oh problème mo ata kuna ezate. Eza nini Davina amesana soka atourna ki théâtre moka silisi abimini yake zo mopepa libanda ko tourner na ba tourna bazala na ba stress bazala ka vraiment na ba stress et a musala o eza dur peut-être bino bomona ngo ka musala théâtre ba ye ba leki action ba fingi ba lobby et a musala moko esenga ka réflexion et a musala mo esenga mutu azapena ami pesi ami kotisi ye nyonso na kati pesi makanisi a pesi nyonso pour que balambela biso ba film bien automona kezala facilité et ana batebele bazaka vandi ne kana ndako na bango ye penda ko jouer rôle tenga so na jouer rôle na obeta ngo dada mais so ba pesi rôle ngo ko jouer ngo te eza facilité o jouer mutu mo azali liboso na o filmer neti nga bo na bando tala caméra mutu mo ka liboso na o filmer o tala pe caméra te e a facilité mais bango basala ngo alors bazala batu mo bazaka pe na temps ba repos a mutu ako sala pe bo jouer film na ya jouer ki ala ke na repos a se repose Davina voyage trop ye pena za so pena sisa ki tournage ke na quelque part ke moi pays moko bo moi une semaine moi 5 jours ake jono mu pepe ake lia biloka libanda ake jono mu pepe azala bongo yango bomona ke soka tourner filme muso mona sengi mwata na ya pema soka tourner filme asengi mwata na ya repona libota na ye eloko moto yeba te Davina azaka jeune fille te kaka o fille moko boye te Davina aza mama o azana bana o azana mobali donc à cause la carte temps plein na donc na tournage azaka wana tournage te mo pas à la peine besoin temps na famille na ye mo pas à la besoin voyager na bana na ye mo pas na besoin temps na mobali na ye yango bomona ke moko sali filme moko mona côte alandisi moi 2 3 4 mo po mona a doser na na peni. Et ça par rapport ya bongo. Donc tous en abiso pio peno kapaya mutema na biso kita to melama ya pio toza penza kimia Davina akolongwa na ete Davina kolongwa famille bota te. D'ailleurs ya loba tout le monde est famille bota. Aloba bon sko muta aloba pena bongo alongwa famille bota pa kende wapi. Alongwa pa Belle-Vie po akende wapi. Yenda zana donc famille bota ya makila. Et lo mo lisusu otoko yeba ezani. Davina babengaka epi ba place mususu azala kaka te kaka chez Belard te babengaka epi na banzonzi mususu akozala pe Belle-Vie azaki na posa na ye mais azape place mususu donc elingo laksaka te tous les films oyo Belard bando tsafo Davina azalaka
aza mutu mopa kokenda tourner koto babengaki ye mopa mais à part ça atalaka akipaka pena place ni oye akoyi koke tourner akendaka te bitourna comme baza mposa na ye Davina yaka akeka akei atambola na principe na ye aza fiyo aluka principe vraiment ye pena luka aza mutu mo ya principe atambolaka vraiment na principe na ye ayebi ke te place au respect ezali na kei na jouer place au respect ezate na ke na jouer te na kota te pour que na kota na buzoba po alinga buzoba te. Donc il faut toyeba ke à part pas Bellevue TV azape na place mo babengaka ya kenda ko jouer na ucho mona extrême que zo leka ya film mo ba jouer na ba sai ba papa elombe azape wana atambulaka vraiment kei a jouer aye a jouer azongi a jouer mais à part ça aza muto aza na famille na ye aza na famille na ye ana temps ya ozwa soin ya libota na ye ana temps ya ozwa soin surtout mobali na ye Davina ana mobali o aza jeune mobali na ye a jeune mibala ba jeune balingaka te batikela bango temps mingi alors amwasi moko ya affection amwasi moko ya bolingo amwasi moko ya love alors alingaka kotika pena mobali na ye pena temps penza mingi te obomona moko a jouer moko avandi pembeni ya papa po batela libala po libala babatela kango po libala babatela kango bato lokola ba Davina be babeta ba chance na baona miliki azuna mobali mobali ayebi ke te semaine au moins nanga fa lata boy semaine au moins nanga fa sala boy semaine au moins nanga fa sala boy congé moins nanga pas voyager ba mingi te alors amutu moko tang moko asali théâtre tang moko avandi akipe mobali na ye yango wana bomona msu théâtre l'équipe na Bellevue TV na Bellar TV azali msu pe azate bandeko tomi tungisa te Bellevue na Bellar makambu tu ok ana place okende te alela Bellevue TV somo auto poster kutu vidéo mo be aolia kutu na Bellevue na restaurant kende na restaurant Bellevue TV aolia donc pour vous dire que eloko mo ya mabe ezate to kanisa na biso mabete mwana mère azali mwana membre azali donc mwana mère azaka ndeye moka loba famille libota toujours ka ndeye moka loba que tout le monde est famille libota alors Davina ake epai moko te azana ye elongo na biso. Eloko mo lisu oto loba pona la patron na Bellevue Kanzi azalaka bien. Bellevue Kanzi azalaka bien. Donc po muto longwaka azaki na Bellevue TV azaki na Bellar alongwe na eka aboye apa komo bebisa réputation na fa zaka muto aza motema mabe. Fa zaka muto aza motema mabe, fa zaka muto ayibi ko vanda na batu te. Po mama na biso Bellevue Kanzi azaka na motema malamu. Azana na motema malamu ayebaka vraiment ko solisa bato nyonso ye abengaka pona ko jouer pa na ye asolisaka bango très bien afutaka bango très bien a respectaka bango makasi donc ba méritaka vraiment respect na bango a respectaka bango bien afutaka bango très bien donc côté wana pa na ye makamba mabe ezalaka te donc bana membre ba fani nyonsa dada bozala kimia Davina ana place okende te Davina alongwe na famille libota te Davina alongwe pe pa Bellar TV te po akoki jamais donc akoki jamais tozela na ba film oyo koya to ko consommer Davina na biso ka nde to mesana ko linga ye ka nde to mesana ko mona ye na rôle na ye ka nde to mesana ko tala ye façon jouaka ka nde to mesana ko sepela na ye toko sepela na ye kanda mesana opesa makambo akopesa biso lisu makambo ya kitoko o biso to lingaka alors to kanisa na biso mabete makanisi penza ya mabeso ke yaki ke o Davina kuta longwe o da pona mona bato musu bakomi kokoma Davina longwe Davina longwe bino bongo na madavi alongwa kende wapi e place ni obino bobongiseli oyo kende alongwa kende wapi bandeko boti ko panza ba fausse information boti ko mituna ba question o mituni question kaka yo moko mituni question kaka yo moko po mi pesi réponse boti ka biloko ane za bien te
Soko oyebi likambo te luka o vérifier avant okoma avant oloba avant oluki nano vérifier est-ce que ya solo soki eza ya solo ok eza ya solo nde olobi mais soki eza ya solo te koya koloba ngo te tozala na bizela oloba mingi likambo omoni ke te na vérifier eza bongo te nde olobi. Davina aza na ye na famille Libota aza na ye na Belle Vie TV donc alongwa te aokende pai moko te. Tout le monde est famille Libota. Davina famille Libota makila. Au kabwana na belarte. Au longwa pete. To consommer ye na ba filme o osa la place mususu. Totala ba obolinga star na bino leka na ba filme o osa la tala. Sokoza na poso mona ye. Shebela akoya shebela akojouer. Alors merci mingi na balandi nyonso ya Irsil Botelo TV. Merci na batu nyonso o balinga chaîne na biso. En tout cas merci na bino soki eza mbala liboso otombe na chaîne na biso. Tobosanaka te ko aimer, tobosanaka te ko partager. Mingi tobosanaka te surtout ko s'abonner. Biso pe tolinga ba abonnement na bino donc ba abonnement na bino esalaka biso ki toko makasi tolingaka bo s'abonner, tolingaka bo partager, tolingaka bo commenter ba vidéo na biso esalaka bien. Ba commentaire na bino tolingaka ba commentaire ya mabete, tolingaka ba commentaire ya bato bazaka respect, tolingaka ba commentaire ya bato penza o ba respectaka bato. O bayaka commenter ka mabete pona ofinga, mais tolingaka vraiment bato bayaka na commentaire ya malamu. Ndeko nanga esala o motema pasi te. Okoti na oka na vidéo moko okoti oye obandi ko finga, obandi ko finga. Bobi misaka vraiment identité na bino ya mabe eza soni pe mawa esalaka bien te. Alors soko moni ke analyse na biso esepelisi yo te oleki na onzela na place oya ko commenter oya ko finga olakisa identité na yo ezalaka vraiment bien te. Ezalaka bien te. Alors merci mingi na balandi nyonso ya Irsil Botelo. Mbote na balandi nyonso o balandaka biso mbote na ba fan numéro 1 ya Davina Apwa. Karine Naba mbote na yo esika ozali. Davina alingaka yo lolenge yo okomaki olingaka ye yepe alingaka yo mingi. Kala la Lisette ba bizu na yo esika ozali. Judith Kayumba Judith Kayumba bizu ba bizu na yo esika ozali. Grâce to Zewo bizu na yo pe esika ozali. Davina Apwa pe alingaka yo mingi kaka ndenge yo olingaka ye. Sierra ya ba Sierra bizu esika ozali bambote na yo esika ozali. Davina Apwa pe alela yo fort kaka ndenge yo olela ye pe alela yo Aimé Mambombila. Oh, wow! Emoze koloni kombo makasi bwe. Bizu na yo esika ozali. Marthe bizu na yo. Thérèse Kielo ba bizu na yo esika ozali. Boza vraiment ebele o bolingaka Davina Apwa. En tout cas merci na ba message na bino, merci na nyonso o bozo sala pour na chaîne na biso ekende liboso. Lolita Mbambi Lolita Mbambi ya ba Lolita bisous. Bye. Tobosana ba j'aime te, ba commentaire te, ba partage te. Ce que vous fan numéro 1 ya Davina Apwa. Partagez vidéo na biso, tia commentaire malonga, aimez, partagez, abonnez-vous. Bisous.